Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Merci de la confiance que vous accordez à cette émission Loco le Plus. Moi, c'est Fiston Pelende, Tata Sedek. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons recevoir pour vous l'artiste et musicien Félix Oisé Kouamoukoua Bongo, avec qui nous allons décortiquer la situation politique de la République démocratique du Congo. Bana mboka batomboki to basali constat lokola comme si musicien préféré na bango Félix Oaseko alinga ki babongo de la musique à côté de la politique et surtout autorité économique ye kala mingi te awa vice-président chargé de la culture na la francophonie ezali poste politique to ezali poste mo culturel to yebite boyoka ye moko de la singa qu'est-ce qu'il pense à ces concerts nomination na yo wana ezali poste politique to ezali poste mo recherche culturelle et puis moi na mboka akotika musique to akokontinue bongo na musique na poste anome wana mwana mboka Félix aze kwa boni olobi nini mpona constat oyo bandeko basali ase conseil nomination na yo na poste wana ezali poste politique to ezali poste mo juste culturel. Oui, ndeko mpona question na yo oponi wana non poste bakesina eza d'abord politique te ezali poste moko culturel donc nazali directeur adjoint ya jeu ya francophonie oyo ekosalama na 2020 normalement bamboka ezoka 4 ans mpona koprépare bajeu wana bacanadien nde efali basala jeu wana epa na bango mais après donc oyo esalamaki jeu ya francophonie esalamaki na Côte d'Ivoire, na Abidjan. Donc, il fallait que les Canadiens de Bassala, mais 2 ans après, on est dans la spécialité, on est dans la spécialité, il y a un an, ils sont pas congolais, dans la en compétition, ils sont avec Bakassi. Et quand on est dans la compétition, ils sont avec Bakassi. Bandeko babunditi na ndenge tozwi wana na moma wana nga nazalaki contacte te oni timokomoso namoni ministre na biso à l'époque monsieur Kwet abengi nga ministre ya coopération abino Félix mpona bajeu wana nalingi yo jouer role moko boye na kote ya culture ezalaki ndenge wana donc musique ezali naza na studio totravaille makasi mpona album ezoya. Voilà, Félix Oseko, en tant que patriotique boye, nongo ezali bongo na mikili ya mpoto bandeko bauti partout na Europe ekutela bongo na Belgique quand mosusu kaka ndenge ezalaka Congo tozala balesisama deka balingi présence ya chef de l'état mokonzi na biso tofutaki aye bongo na Belgique quand mosusu elingi te présence ya chef de l'état moi koyimayima un message par rapport à ça moi un message ya bandeko bolanda yo na poto sika tension balobi ezali pena bien te mosusu baza pour mosusu baza contre yo en tant que fils du pays un mot par rapport à arrivé il y a chef de l'état de la Belgique et puis par rapport à tout le décret bandeko baza pour na bandeko baza contre yo omoni ndenge nini oyo mpona makambo oyo ya kozala pour kozala contre likambo wana ezokomisa ngai te parce que makambo wana ebanda kala même nzambe eza na likolo soki bato bazalaki contre ye alors que nzambe azala na lisumu te asalaka mpe mabe te donc ezokomisa na ngonga te yango mpe tobenga mpe biso bata ya mokili démocratie c'est-à-dire moi volonté ya peuple to gouvernement ya peuple c'est-à-dire qu'il faut peuple fasse à manifester liberté na ye d'expression mais yango nano album oyo osala sikoyo article 23 ezolobela likambo ya liberté d'expression ce qui likambo eza important plutôt ezali na liberté d'expression loba makambo oyo olingo loba lakisa baimage oyo olingo lakisa koma oyo olingi kokoma mais etrouble ordre public te omoni donc eza bien te topesa impression moko na bapaya ke toyokanaka te mosusu te bakosufi baparence omoni te bakosufi baparence président de la république akomi na mboka ya bapaya tozoprofite na moma wana nde tolakisa sikoyo voilà tolakisa sikoyo ke tozala na baproblème moko boye mboka nini yango ezaki baproblème tomona yango même soki gc
ya mbongo ya mokili bapeyo ezali na mbongo bakutani epuis na G7 wana nde basanganaka wana mingi bayeba yango te à chaque fois soki bakonzi bazokutana ndenge wana basavant ya bamboka na bango mpe bazala na délégation wana c'est-à-dire ke baye le mosusu chaque mboka ebemi 3 savant mpona bakutana mpe basangana mpe batala bamakambo oyo ezotunisa mokili ndenge bakozwa basolution oyo ebola bakutana bafandi mpe basololi yango. Donc mais imaginez réunion ya G7 bato batelemela yango donc ezokamwisa ngai te namonake bokonzi ya mboka akei bato mosusu baza wana baya komanifeste. Voilà, l'essentiel ezali ke soki moto azomanifeste atrouble ordre public te aloba mpe barevendication na ye ezala barevendication moko ya solo kua bato bamonike moko eza na nzela. Voilà, mais biso toyebani biso na Congo tokomo kosala bamanifestation mosusu mpona neti kaka na susi kaka ya loyenge kua ayaki awa amonaki non pourquoi babiloko ndenge wana nde eza bien te. Voilà, bandeko basali mpona bino bazali bakoki kozonda biso sikoyo na site toyebiki toyesi bino tozoyamba bongo mwana mboka artiste musicien na biso akenda nsango Félix Wazeko Esgrave moko ya bongo oyo azosala bongo album na ye komakala mingi te article 23 ndenge moko alobaki article 23 ata toyebi constitution te tokanga eloko moko liberté d'expression. Merci pour ce que vous faites Félix Wazeko. Mwana mboka Félix Wazeko soki toyebi ti osala bilan Félix Wazeko osala bilan ou bien osala parallélisme ya régime oyo te koleka ya président sortant son excellence Joseph Kabila Kabange na 8 mois ya reine to 8 mois ya gestion déjà ya son excellence Félix Tshisekedi. Ça la parallélisme qu'est-ce qui promet, qu'est-ce qui ne promet pas, qu'est-ce qui a marché na ex-gouvernement, le régime Akala, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça la parallélisme mkwa bongo ndenge na utu koloba tout à l'heure tozala précédé na baanalyse na biso moni donc tokobana nano te déjà kocompare ata yo moko vraiment toana kocompare déjà gouvernement oyo oti koleka na gouvernement ezali sikoyo omoni eloko eza kointeresse nga tozovivre continuité ya leta bamakambo oyo ezalaki décide na gouvernement oyo ya kala moni ndesi par exemple baje oyo tolobelaki na début ya interview baje oyo ya 9e jour ya francophonie mais biloko wana esala badécision ya baje wana ezomaki na gouvernement oyo ya kala moni lelo gouvernement oyo ezocontinue alobi teke non tokosala baje wana te ekosala bana Congo te bacontinue toujours na badémarche wana. C'est ça ce qui est important. Il faut qu'il y ait continuité de l'État ezala totikana na esprit wana ya comparaison ke omoni gouvernement ezalaki boye na ezali bocompare loko ezali comparable bakocompare teke namwana kuti kobotama sikoyo namona komi na 18 ans donc eza ndenge ça n'a rien à voir moni eza ndenge moko te tozala na patience moni bacomparaison mosusu bahistorien bakosala yango bapoliticien bakosala yango ezali facilité pour l'instant ya kosala bacomparaison parce que gouvernement oyo lelo ebandi kaka sikoyo. Voilà, est-ce grave motolo ya suka tolobi boye soki ozalaki nzambe soki te tozalaki nzambe eke bayebisi yo mpona na baartiste musicien nyonso tu oyo ya Congo moko azala président ya république olongo mpona nani to ndenge oza Félix wana babino bopona bino na bino botya moko ya musicien ya baartiste musicien congolais akamba mboka azala président ya république yo ovote nani. En tout cas, volonté na biso baartiste musicien eza d'abord ya kosala politique te moni volonté na biso ezali ya kobeta musique ata lelo soko tomonaki na pendant la période ya baélection baninga mosusu balingaki bakomba bino badéputé voilà je pense que ezali kaka mpo mosala na biso etambola bien te vraiment toza na bavocation wana te ya kosala politique. Il faut se rappeler ntango lelo ntango kala
bazalaki ensemble ozo imaginer nani yango akokenda parlement motu moko te oni ntango tabule azobeta na olympia asangani na mama mbili basala banzengo ya kitoko ndenge wana nani yango ozomona koimagine akosala politike mais papa tabule ntango asisi carrière na ye ya musike nde akokomba sikoyo politicien eloko wana foto yeba yango biso baartiste musicien ezalaka don oni baartiste mitolo babato oyo balingaka bakoma bamusicien sans don esimba te mpe ekosimbaka te to baartiste oyo preske ya kongo boyebi eza bato babotama na don wana donc don wana ekosala musike ezalaka difficile osangisa wana badon mosusu omoni donc yango wana omoni kaza moto lokola ngai mpona nalobelaka na karte na compte na ngai moko natangi baklasse nasali économie nasali makambo ebele natangi na académie de beaux arts nasali makambo ebele baformation ebele makambo ebele mais ozomona ke na nyonso to wana suka nango nazosalaka mosala oyo euti na don nzambe apesaki ngai donc biso baartiste musicien toraisonnaka te ke non nakoma président de la république mpona boye lelo politique malheureusement ekomi esika lokola ndeti kala ndenge ezalaka motu soki arate vi anobeta bale so moto arate vi akomosala musiki lelo mpe ekomi lokola ndeti mwa ndenge wana c'est-à-dire ke sosisana moto alinga koma na mbongo fakende na politique non fo totika baraisonnement wana oni tozoka mosala politique lokola mosala pamba te lokola mosala oyo moto nyonso akosala ngo non ezali mpe bango mpe sukuna pesenga mpe susu lokola entre guillemets tokobengango don to vocation c'est-à-dire ke fozala motu oni obotami na esprit wana deja ya kosangisa bato ya kozala na susi ya bato oni ezali omwa ya moke te kaka namonaka na baeglise nde bato bakima baposte te oni moto na eglise bito na baeglise nde kutu bato bakima baposte oni mona babi yaka simbaka mbongo mabonza okobanga mpasi oyebiki mwana mbongo nzambe makoma nzambe sokole mbongo wana nakozwa problème mais omona na makambo etikali te na politike bato bazokoyelela baposte moni ezeli wana esalanga mpasi mingi mpe omona banome motu na poste moko ya responsabilité ça ça fait ozobanga nano te charge to tâche oyo susu okokoka mbala moko ça ça fait donc je pense pas que so banome motu na église na ndako so bazongi akosala fete moni akozala na méditation yakoyeba nano vana odecevoir to na odecevoir te voilà donc Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. Je pense à la fondation Rémi Bolo Delta Green. Merci à mon ami et personnel Million Paylor depuis Paris, Chaco Véron et Teddy Fitou, qui a écrit son livre sur le Congo. Nous allons vous retrouver prochainement avec notre numéro de l'émission Loco le Plus. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap et tchara.